To chana posi mbote balandi ya MDGD TV mafuta ya sika bandeko toyebi eke ezongi na réseaux sociaux dossier bavosi ya mama Denise nalobi tokende tozonga jusqu'au preuve du contraire. Denise aza toujours première dame yango solution ezate na bamarambo ezoleko bavoiso ezo yango cabinet yango ya ye Denise yango to pe ya ye Félix. Mais oyebi ke o penza bazo benga vraiment légèreté na sommet de l'état bandiko mambo boy non esalema ngana mambo bona na mona na ngate non pe na yoka na ngate banana botama nanu na mona te nanu na yoka te banana botama nazoyeba te. Et en tout cas franchement comme je vous ai dit l'autre fois et ça nga soni na okoka même pas kosela ngo ba analyse bandeko na sala congolais tina niveau congolais kei ko Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. bazangisa epongi tension emata e bandeko nanga bandeko bozana na kanga volume tout ça na analyse par rapport à image oyo. La famille, d'abord bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Precious, I'm recording bandeko nanga makambo ya mama Denise oyo nga ezosanga soni esanga vraiment soni makasi kolobela yango. Première dame manque à respect et puis ezopesa pe pasi nana kela congolais bandeko tina niveau boke kokundola photo ya Jérôme Papi boke kundela photo ya Jérôme Papi na mama Denise parce que photo oyo eza clair ezomona na kiza montage te ya mama Denise na Joël Papi na Jérôme Papi nde batelemi na lobby ah c'est pas vrai. Mboka Congo wana ebité yango cabinet ya Denise yango basala musala nini normalement Denise ndazana aza mutu moko na ebité parce que navandaki nazo méditer sur makambo na otuna 1000 questions 1001 questions. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo parce que makambo esalema te ezalaka te et na sens te openza ba congolais ba benga penza légèreté na sommet penza ya état bandeko. Mama Denise azosola na master na ye azobeta masolo ya badieko kao na ye soki ya ba ex na ye et question bapozaki ye na ye moko amona ye te kino ezali question moko bizarre comment moto akotuna yo ke eloko nini yango mpenza etindaki yo oyo franchement akende so mpe kosongela ye soko nini kolinga ye soki nini yango omoni arepondaki ke non azalaka kope na ye ya jeunesse. Sikoyo baki kokundola bafoto ya kope ya ye na kope ya jeunesse bafoto ezala ya jeunesse non bafoto ya jeunesse te bafoto mikolo. Donc bato balobi ke non mama Denise atrisha atomba fati bade olibisaka ye mama Denise atomba fati bolimbisa bota vie nganza les vieux voilà bolimbisaka ye ezosekisa mais eza mambo kosekisa te nazoseka mais franchement na logique ya mambo kosekisa te
donc ba maman na TikTok tout na meketa au lobela ngote parce que pardon tant la mère mais tozana na époque la mère mende eronde basi bakati connexion parce que buzo beza trop na réseaux sociaux keye zongi o le ka boy ba voice ade ni zonga ba voice ade siko solution pour na mamba ba voice ezate parce que après tout elle restera la première dame et du coup ils ont continué s'il ça respect ils ont continué ko vilipender ils ont continué il y a pas moyen ba effacer ba voice wana ou bien franchement mais ngana zo ebate mboko yo niveau de distraction et côté li sous batu na mamba ba voice yo c'est compliqué. Mama Kongo kuna pa keko kundola bino boyebi Mama Kongo encore ye amela micro mutu etikala suki na mboka nini ngona ya suki ya ba mongo suki ya bangala soka za ekolo nini soki ya ba nani azui actualité donc c'est compliqué pour la maman Denise na mawa na pasi na soni donc nazo ba même pas na loba nini siko bazo tuna fachi arosa nini aroboya ye to moya boya ye ezate ngana oyeba nde nini bandeko ngana oyeba nde bato mosusu balobi que non atia na kisi parce que ya normalité non seulement c'est ça ba mambo bandi lelo te bon ya mambo foye na bango parce que bato mibale balinganela bazaka bango mibale donc biso yebi na biso te mais sauf que nga soki na ye kosala émission ezaka mpona koloba na bato bakonzi balongola na mambo ya soni oyo balukela likambo solution à niveau toile parce que quand même après tout il s'agit du président de la République quand même garant ya nation ya RDC mboka munene lokola Congo eza na coltan na diamant na cuivre na cobalt et autres parce que moi si ya garant ya nation mais c'est pas normal c'est pas vraiment normal bandeko na ngai et comme le bato bako beta lisolo Diego Kama Deniso Jérôme Papi tala mais non moi ça me plaît ça m'arrange pas du tout cette histoire ne m'arrange pas du tout ya on a linga ko lobela ngote non commenter sur yango te parce que c'est vraiment une honte au bakasanya balobaka c'est vraiment une honte sauf que na sire certain teyami maman Denise a teyami parce que na niveau na ye na classe sociale na ye aza moto aosola na tout le monde et puis babeta ba masolo n'importe comment surtout sur ba mambo zanga sens bien te et bien te vraiment été sinon te ma plein yango na lobby pona chite chiba wezo akara babola batambongo ndie chiba wezo abango te batambongo ndie chiba wezo abango te po ba photo eza kala donc quand je dis kale kayeza lelo te siko biso toyoka chiba soki kuta ata na ex boye ata bosali eloko te chiba we landi nayebi te tobenga ngo nini to mpe toloba nini bandeko bosunga biso mboka Congo nzambe ka nga ezopesanga mpasi vraiment trouvez-nous une solution par rapport à cette histoire s'il vous plaît trouvez-nous une solution parce qu'après tout eza soni ya Congo oyo bozo ko vilipande ezali président ya république garant ya nation mobali il y a première dame et moi si n'est pas na kata mambo donc c'est compliqué vraiment et tout doser pardon mambasoni to song to luka solution pardon abonnez-vous massivement si vous avez déjà mon foutu à cigare la mif na fatigué des bonnes choses sinon merci tout le monde va la cima bye merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore
kalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international. Papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe. Uni masomo ya ekusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga. Okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikole vandelo na yo yawe, obele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Artamon tu m'as rendu intouchable, Artamon tu m'as rendu invincible, Aliwana yo tu komine la santu, lise kwa na yo tu komine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olingo bebi naza toxique grâce à lui. Alléluia. Ezena tata moko azalaki Nzambe, tango akufi
lamuka abimaki mbala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpona ngana yo Jésus de Nazareth. Amen.